Nzambe en tout cas mbote na bino nzambe apambola bino ezali ngai wa bino Jacques Dinabanza, ministre de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ. Ba mususu ti lelo bazo komelanga baza na besoin ba numéro nanga tout ça na pesa yango na suka mais bato baninga ko na mateya teti na suka yango na pesa bino on bandeli awa 06 51 03 90 89 0033 6 51 03 90 89. Voilà. Allo bandeko nalobaki boye to nalobi boye to mi pesa ki mingi na makambo mboka poto tala soki changement ko kozala mais to moni ke changement ezate alors to ko se focaliser ka kuna te yango na bandeko nga o balandanga na makambo mboka ekozana bino mwa difficile po momo na mikolo oyoyo nazolobela makambo mboka na tiki yango te mais nazongi vraiment na vrai musala nanga oyo le travail de mon père. Voilà. Donc bandeko nazotila bino vidéo moko awa po na kolobela bino ke église eza barte. Église eza marché central te. Église eza boîte de nuit te. Avant na sala ba parabole oyo na tsheli bino na tshela bino oyo yo botala bato nde bazobina na église soki yo ozobina na église ndenge oyo bato bazobina okomona lola te. Nalobi bien soki ozobina ndenge bato bazokobina okomona lola te. Bapekisi yo mabina te bina pona lokumu na nkolo me kobina te po o impressionner bato na mutu na bango babosana ke baza na église babanda kotalaka nde yo wana ekomi likambo susu eza susu mabongisi ya nzambe te. Soko ningo binela ye na ndenge ya malembe na ndenge ya respect mutu nyonso azotala yo amoni vraiment ke oui yo ozokobina na nkolo mais soko obina ekomi ke obandi kodéranger bato babandi komona ke non oyo eza yango te eza malamu te. Alors nazotiela bino yango eza vidéo moko na banze kozala yango ya moins de 5 minutes. Voilà po ola nayebi te soki kosala awa. Voilà.
Bandeko Nabanzi Bolandi Bomoni Mabina. Bomoni Mabina naebite soki bekolo nini yo bazobina. Bomoni Mabina. Bana nzambe abina ngande wana te. Eza kotinda bachoka so bayoko yo makamanzambe one bane okende. Diable abandi kokota. So lingo bina na ndenge moko ya élégance na ndenge moko ya kitoko kiko bina kana ba brutalité batu batiki makamanzambe bandi kotala nde yo. Omona lola te. Lola ko omona ngote. So omona lola te okende siko wapi. Voilà. Alors bandeko na silisi pona na prometaki bandimi nanga tuti osala parabole lelo na prometaki bandimi nanga ba parabole eza misatu na Luc 15. Na Luc 15 omona parabole eza kuna misatu. Alors lokwa to silisi moko lelo ya suka nazo tshela bango ango e na ba feti oyo lokola lobi lendi ba osala pete na osala ngo lelo so na osisa misatu tata mibale balanda yango. Baza très content menanga tiango pona bayeba bamona amour ya nzambe eza inconditionnel soki muto akwesa maki akendaki azongi akoyamba ye. Mais eza na ba différents cas. Donc ba oyo balingi parce que ba enseignement ya Jésus-Christ evandi na ba parabole. Mais malheureusement aucune église ba terre ba parabole te parce que ba yebi yango pété. Ba mususu ba ko yeba ngo mais pas te ya boza facilité. Ba te ya yango te. Or, sozo te ba parabole na kat église ba tu vas comprendre mieux Jésus-Christ alingi koloba nini. Mais malheureusement parole o eza na Bible yango te ba bazo ko prêcher. Merci bandeko o bazana besoin de parabole après kotala oyo bolandi parabole. De expliquer qu'est-ce qu'on attend par la parabole. Merci. Zambazana bino.